Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vénitia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours na quête, il y a rubrique, na bino, il y a quête de monde les peuples. En tout cas, nabi ke bozaki ya ko sepela, bana matete, bo s'abonner, bo kota, bo teala vraiment. Nini peuple azali ko senga na kata komina matete, lelo tozali bongo na wenze ya tomba pour na kotalisa bino rubrique 42 nabi Rabino ti na ti en tout cas toko tambola pona bino parce que bo senga na bino yango ezaka mosala na biso to bandi bongo rubrique na biso mokomo lelo bolanda. Bonjour papa. Ah bonjour maman. Est-ce que vous pouvez se présenter moi muke bande ko bayeba. Ah bon nga comment on a bienvenue. Toza juste na question na biso moko o tozo sa na 4 rubrique na biso to lingi to yeba que demandent les peuples pour na yo tant que peuple congolais que demandent les peuples. Bon biso population congolaise toza na besoin ya paix, ya liboso na nous. Ya mibale en tout cas population ba se retrouver té. To senga na ba konzi. Batala problème na biso. Surtout les problèmes il y a bilia, na problème il y a santé, et puis na problème il y a bas la classe. Tout le monde a, na problème il y a bas la classe. Problème à bas la classe, normalement bas na ba commander le quoi ba fazer. Jusqu'à présent il est le bazar ko zoa solution il y a problème il y a bas na té. En tout cas gouvernement atala yang. De deux problèmes net il y a problème il y a santé. Donc toujours bé là. Suivi exacté. Vous comprenez? Oh mbongo noa mutu akende soin donc possibilité on a exacté. On a des problèmes sous ça problème il y a par exemple il y a biloko kolia. En tout cas ba tu vas souffrir. Donc pour muta zona une fois souffrir na to biga que non muta souffrir avant toi lia. Mais oh ya mboka na biso en tout cas et l'équipe ba konzima ba tel la biso problème oh. Papa, tu as soulevé point moko ya marmota liban na classe na kata que demande le peuple ban na classe ba salinine. Ba sali vraiment nini o mais un peu ko éclaircir to lukato yi. Bon le problème c'est que problème baloba na biso que non, tous un problème malade ça na mboka. Ba bi que non maman que non ba tout ba sensibiliser non maman tout fois à moins 1 mètre pour na problème malade. Bon problème malade yango to monika kanon ba na classe. Bon sikoyo tokena ba par exemple un petit église bazo prier so ba bi que non problème ya bana classe bo ba tia bana classe peut-être 1 mètre bana batanga parce que bana nti lelo ba comme dire quoi net nga net disposo bonana bien 5 enfants na nyoso baza na ndako maman na bango kuna zo mona pasi normalement il faut ba kende classe zo mona mutungi se leki donc maman do senga ke bana il faut batanga to sombi ba kae il faut un ndako to sombi ba uniforme il faut un ndako to sombi ba kete ba biloko nyonso il faut un ndako au moins que ça bien té ba zo solution ba ta même bana ta 1 mètre bana wa dans classe c'est ça. Vraiment merci papa, to peso benza merci pour la participation. OK, merci. Mbote papa. Mbote ma sœur. Ah toza commune nini? Toza commune ya Matete. Toza commune ya Matete précisément wapi pour to moni ya eza lokwa na kata marché. Ah toza précisément na quartier Tomba na marché Tomba Mabende do Kenkere. Okay. Bon papa biso lelo toye toza kana besoin ko yeba question na biso eza moko que demandent les peuples congolais donc peuple congolais azo sengani. Vie sociale tout d'abord. Emploi exact. Bon na même emploi to même biso tozo se retrouver vraiment parce que marché mingi comme banjérien d'étrangers. Alors donc et le vraiment exact tout souffrir ma casse. Prévenir rolo baki mitu gebele suke bimite sope moi toteka ezate bazoki ma ba taxe mobile côté sous transport ya 5 ezate et puis bandeko mususu ndeto utaka ba transport utamisika pour comment ça passe. Alors il quand on marche bien 16 à 15 ans quand il faut la transport tellement ça passe.
comprendre. Donc moi je souffrir dans yangwana. Na o est un livre moneti social koto na kata tomba bo vivre ndenge nini na cadre donc na force ka mibali. To vivre na force na mibali même baso baza comme mibali. Pour ce que te za mobulu. Merci papa pour la participation. OK, merci. Ça continue toujours na rubrique na bino ya cœur de monde les peuples toujours continue toujours bandeko bolanda toujours na kata matete précisément na Wenza Tomba en tout cas match eza kitoko mingi bandeko bazolo ba vraiment na wetal cœur de monde les peuples mbote papa mbote mama est-ce que koki ko se présenter bandeko bayeba bon ngako mona golwa na teka na Wenza mabinda Wenza Tomba na matete ngelo na sengeza nini. Premièrement, expatrié au Bayana Kata Congo. Ba oteka ba prix unitaire na magasin na ba aussi longtemps ba kina ko somba ba ina ona mboka na biso. Mais ba oteka ba prix unitaire et puis so tali ngana na domaine la plomberie. Biso to somba ba kudu musu ba congolais ba zoke ba Dubai ba Chine mazo na ngomona primo oteka kudu moko na ma primo assez. Mais soko koti magasin ba indien ba chinois. Primo biso to oteka bango ba liko na biso. Donc c'est pas normal, on a senga na mokonza mboka. Batala makamba expatrié. To marcha trop awa. Basira bagimbuta. Elo resa mezate. India azo na ba de gros na ba carton bani ba conteneur. Mais faut en presser. Ma atena magasin de prix et les qui n'a plus ngamo na mboka na oteka mena ko se retrouver ndengeni. Et puis ba congolais ba koma ko sombe mindele na tese boza ka complexer pour se pembe o ko sombe de biloko bana après voler la mpia na mboka. C'est pas normal. Elo nga na senga ngwa batama kama expatrié. Faut bateka na des gros. Maman yango na zana ngwa loba. Merci. Merci papa pour la participation. Ouais. Merci vraiment. Oui, toujours continue toujours na rubrique na beno ya quête de monde le peuple au bolingara mingi kolanda toujours na kati ya komenya matete précisément na Wenza Tomba mbote papa. Mbote. Est-ce que koki ko se présenter bande ko baye Augustin Lota. OK papa lelo toza na rubrique na biso ya question kaka moko peuple congolais azo senga nini tant que papa ya famille ya bana pona yo penza peuple congolais azo senga. Choix peuple congolais koksamita. Mieux vaut avant qu'ende toza lelo c'est plus pire encore. Par vite que nango to yebite bo mabiso. On croyait que c'est aussi régime à Sika. Nyoso babenga ki tracasserie nyoso to nini douane nyoso to kanisaki avec régime à Sika nyoso nego koya. Mais le long nire ba bakisi lisusu. On est gouvernant balingi peuple te. De ba konzibo dirige Congo bolingi congolais te bolingi mboka congolais kama belé bo régner. Mais bobo sana ki pouvoir pour peuple à voter bino. Obo mona pamba. Si on a des exemples à l'élo, ba pauvre femme avec sa famille na kata marché central. Bo bengan bon au père on sala. Bo dimino bo bakisi. Aussi tracasser nyo na balabala. Et si il a raté. Police na bino, to yebite bo cha police sango pour avoir salaire na ministre na trésor public ou bien avoir salaire na balabala na mito pia civil. Bolingi civil là. Pas police à koma bilangasi. Police a été en olia civil. Salaire de pesa été civil. Bote couvre-feu baksa susu. Toya désordre. Moyibe sous pire. Bodie sous la 21h. Pour notre police a régné sala nyosa lingi. Kulu de matisi toya insécurité na mboka. Auto satana na ngoyango te. Peuple a satana ne l'autre peuple a zokamwa. Avec à l'iroton du matin qui pendant na vente pendant na pena kina zisu na chema kona kwa na ke voter ah bosko disenga wana distraction c'est distraction plus pire encore na peuple a se retrouver te na yebite na point nini pour nga personnellement na noté nyo César qui à l'époque to ba ke époque na régime to boyaki caractère douanière nzela lufu oyo biloka moins cher oko kende ba taxe kilikili oleka taxe courant mai nyoso tant tout le régime to kanisa ke nyoso fois bukango pour to démarrer lokasika mais to ebite so ba contrat bo signa ki so ba corna bango yango biso pele o continuer kaka pa o ba ye lelo même allié
et l'homme a changé. Peuple bien pour n'anga bien n'amo l'homme on a fait tout n'autre. N'amo n'est pas sur bac samal sur le colo. On est bon ni congolais. So bon ni congolais qui a tant respiré. Bon nyoko la congolais. Bozo nyoko la et hier sur ma casse plus qu'avant. N'habitez pas de me sauver au point de vue pour n'anga bien n'anga. Ok, merci papa pour la participation dans la 4e émission de Biso Mokola Lilo. Oui, ça continue toujours. On a rubrique Nabino, il y a que demande les peuples. Toujours continue toujours comme ça la micro baladère na bande ko na biso ba congolais. En tout cas, ba pesa ba point de vie na bango na question na biso, il y a que demande les peuples. Bonjour Noko. Bonjour maman. Est-ce que vous se présenter bande ko bazolanda baye baso? Ouais, je me présente Glody Makiebo, naza congolais comme tout le monde, tout simplement. Ok, Noko, les autres en question na biso, il y a rubrique que demande les peuples tant que jeunes congolais. En tout cas, point de vue na yo na question où na onga na golo par rapport à question na maman nangai, j'allais dire que non, nous les jeunes, dès que tu en a carlaton, tu en es au cours na sera zaï. Batu il y a un certain âge, ma trentaine, ma vingtaine, soit 6 classes. Mais actuellement, personnellement, je suis licencié. Je suis retrouvé dans le volant. Pourquoi? Parce que je veux nourrir la famille. Ça moins fort, quelque chose dans la propre. Or, actuellement, on a un qui est comment. Donc, quant à moi, je peux dire jusqu'à maintenant, là, il n'y a rien qui marche. Et là, au moins, on entend. Donc, plus pur encore, Bissondé te continue à transport. Tout ça, il est fort d'abord, il y a un côté dans le transport pour Kumba. Mais ça, les athées. Il faut ça oublier. Effort, on a simba da volant. Volant, on a simbi volant. Entre guillemets, bateau, les policiers, nos agents, Baoudjana, PCR, tu commentes est-ce que c'est l'État qui te paye. Mais tu viens au Kanginga en infraction, au Ezaku, tu na code de la route, on va prendre Kumba, infraction exacte, et tu me demandes 30 000 francs, par exemple, pour une personne Nini. C'est infraction Nini, tu une infraction exacte, et au moins, ils ont créé le Maramsi Makam. Oh, ce qui est important, plus on a na dirigeant na biso mboka, maman, recyclage na bateau Nzela, nos policiers, on mérite. Général Kassongo, tu es là pour nous, papa. Yo, évitez au côté qui oui. Il y a certains points où tu as félicité par rapport à moi, logique. Mais toi, on a posé un recyclage et ça là. Na fourrière, na carrefour, pardon. Au moins, il y a 24 policiers, 25. Bon, on a carrefour, on a un bon Liban, tout le monde a il y a que 2 policiers qui ont observé juste l'infraction. Donc, on a tourné pour que Baliara, comment tu as taux du jour, ma poche n'a pas chauffeur. Oh, on a beaucoup de symbolichettes, on a beaucoup de l'État sous devoir, on a songolo pagala. Tomi bengi ba yuma, to luga mbongo. Mais policiers, yo ba tio état l'État crée ordre comme nous sommes dans désordre. Tout c'est là. Donc on parler sur point nanga. Nga chauffeur. Sur point nanga. Vous voyez que non la police oh ya ba Jean Batier, ba ça les logoté. Ministère à transport, vos agents, azoya oyana bula mbasu. Il ne s'est pas présenté à Yemba Mbassou. Mbassou, Azoko Saloboka comme le policier. C'est pas normal. Tu es un agent et à transport. Il y a qu'à présenter toi. Non, je suis agent de transport. Tous en as pour la baisse bouéboué. Non seulement ça. Ministère de transport, pour informer Bisso. Tous en as bino, tous travailler dans Nzela et l'État. Je suis obligé à refuter. Le comme moi, nous avons complet ma document. Mais il y a une agressivité. Il y a quoi agresser Bisso et puis par après, il y a s'excuser. Alors s'excuser déjà contact et Boukani. Tout cela. C'est nous comme preuve. Contact n'a zéro boucan. Yango, vous voyez. Contact n'a zéro boucan. Agent de transport, oui, ministère agent de transport, batia. Na ba pona, ba mo travailler na ba roulage. Hein, tala. Na salisi mususu. Hein, oh ya bien yango boucani, ndambo tikala na place. Tout ça. Toke ne wapi. Hein, toke ne wapi. Hein, toke ne wapi. Mboko toke ne wapi. Donc on est navré par rapport au monde à Bamambouana, on est tellement navré. Il y a un monde à réaction là, chef de l'État, vraiment papa bêta CT, tout ça pour ça tout fonctionner. N'est que zéla qui est n'engoyé là Bamambouana yo, hein, toi pour ça tout monde à Marambu, tout monde, tout ça pour ça non. Hein, moi misala paye ça là bien. Misala paye funga maintenant biso ba jeune tout travailler. Batata wana oui na lobango met fois na ba débat tout ça rendez na biso. Batata wana ils ne sont pas plus que nous. On a aussi pas mal de temps au banc de l'école. Tout on a aussi étudié donc tout ça pour ça peut ça une pierre édifice na biso. Donc c'est un peu ça.
Merci Noko pour la participation dans l'émission de Biso Mokola Lelo. Oui, na zasur que bomoninga na komisko na place Rofanda et ça vraiment na kata maleo toujours na kata matete toujours continuer na question na biso ya que demande les peuples car ne bal bara parité bandromi bal balobi trop ce que komi peut-être ndeko mama apc la biso mama tant que yo mama tozaka na question na biso moko peuple congolais tant que yo vraiment congolaise ya makila kinoise lisusu to bakisi ozo sengani. Merci na question na yo maman na sepeli biso tozali ba mama oyo tozobota bana tobota bana po lobi basalisa biso mais tozomona bana tozobota batangi classe misala ezate donc makamunu sokomi kaka mabe biso toya ba mama awa esika tozoteka awa biloko ezotambola te mbongo na maboko ezate tozoyeba te tozokende wapi na mboka na biso tozokende wapi nzambe atayela biso likambo oyo nzambe aza likolo na se ezali l'État likolo ezali nzambe atayela biso likolo chef de l'État pe atayela biso likambo oyo po toza na eloko koloba te po tosi tosuki deja tosala nini na mboka na biso Congo tosala nini biso pepe Congo tokomi ko souffrir pona nini eloko nini zo faire pe po biso to souffrir pona nini eloko nini zo sala po biso to souffrir chef de l'État atayela biso likambo côté mbongo ezate donc makamnu sokomi kaka mabe tokosuka wapi na bana na biso bakoma bakuluna bana biso toboti bakoma bakuluna bakoma miyibi toyebi te musala ezate koteka malamu te classe beba zotanga te donc makambu kaka komi ya mabe tosala nini chef de l'État atayela biso likambo papa atayela biso likambo beta sete poto si to lembi mboka na biso. Merci maman. Merci maman to sepeli penza na participation na yo na kati émission na biso Mokola Lelo. Ça continue toujours papa nanga tozaka na question na biso moko il y a que demande les peuples tant que yo papa congolais kinois lisusu en tout cas pour na yo peuple congolais vraiment bosenga ezalini. Merci maman na parole pesenga yo moko tuni eloko nini peuple aza kosenga donc toza kosenga mingi te toza kosenga na bakonzi ya mboka mibeko baza kosala basala ngompo na biso peuple to se retrouver lobi na lobokuna toyebi ke pasi ezali surtout génération na biso mingi pasi ezali mwa makasi toza kotangisa bana na classe na difficulté moko impossible ezali kaka grâce na nzambe kino toza kosala ba effort mpona koluka kotangisa bana sinon te vraiment pasi ezali tala neti nga musala na osalaka natekaka pièce de chance ya mituka natekaka pièce de chance ya mituka mais nazoteka pièce de chance ya mituka te naza kobambela mutu eloko mpona mutu aza na mbongo ya kosomba pièce te mais aza lika na facilité ke note naza na mwa 3000 francs bambela ngai donc sina mo sino na tiki yango mo eza te mais posa na ngo ezali ke natekaka mais koteka eza te tokobikela siko ndenge nini bandako kofutela bambongo eza te donc makambo ezali ebele yango toza kosenga na mokonzi Félix na union sacrée ou asali emeka koide peuple na souffrance o aza nango makasi likambo ya pasi ya nzala likambo ya classe ya bana likambo ya ese ya bato kokufwa mikolo na mikolo esalaka biso pasi biso tozali awa na Kinshasa awa mais toza koyoka chaque jour na intérieur kuna bandeko na biso baza kokufwa baza bakongole eza kosala biso pasi sikoyo makama wana ewutaka epai ya banani babomaka bandeko na biso na este kuna po pasi nyonso tu eza koya kaka epai na biso biso si tozumwa moke tolinga fo totindela bango mpo bango baza na pasi sikoyo tokobikela ndenge nini tosengi na mokonzi ya mboka ba oyo baza kosala na union sacrée bazwa bamela mai ya malili bakitisa mitema batala avenir eza koya na nsima ya bato oyo bapeuple congolais bakobikela na nsima soki bakobikela ndenge nini soki bazwi bakangi mitema mboka ekende ya kokufwa po tolingi guerre ekota na mboka te guerre civile ekota na mboka te basala toute de façon que non moto nyonso tu aluka mwa se retrouver aliaka ata kolia ya pamba ata kolia pe bazongisela biso bana na classe bana bakomi kosaka na moyen te bana baza kosaka na moyen te
pour nani classe ezati basa la toute façon que bazo se reso classe bana ba mekata ko kende classe pour tous la pima calme yango to sepeli na bino lokola ndenge boye pona kozwa makanisi na biso moko na moko ikozala malamu asa la biso gouvernement ya mutema malamu ya kokita to lingi bato oyo ya misala mabete to lingi bato bazali na mutema likuna te to lingi bato kindoki te to lingi moto azali bosembo aza koyeba pasi ya ye na ya ngai na ya mutu mosusu donc aza koyeba pasi ya peuple congolais o ayebi kazali peuple congolais ayeba pasi ya congolais bande ko bazana poto batina so loko te malade ko na poto o bazana ngola ndenge o bazana batina so loko passe na passe partout mais papa moko na mboka Félix Béton ay de biso tozali simana ya yebi biso ana wenda to mana ndako oyo papa pauvre Marichard akufa chauffeur na yebi esika oyo place esika oyo nde to bundela ye makasi na matete awa merci maman na sepeli na mingi vraiment. OK, merci papa pour la participation na yo na kati émission na biso ya rubrique ya Cœur de monde les peuples. Merci. Merci maman. Merci, il y a trop na bandeko nyonso o ba participer vraiment na Cœur de monde les peuples mokonalelo bandeko ya matete précisément ya quartier Tomba ya Wenza Tomba en tout cas ba merci ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wa Sud ya Givua mama Boko Bank na kata London City ba merci ya trop na Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mère Boss Mama Doris Le Mafumu na Gaz la personnalité TV. Moi, si à moté mamala en tout cas, bah merci à trop na ingénieur Metitima azala kiwana na sima caméra pour nous la bino ba mange ya kitoko ya que demande les peuples bah abonner sur la personnalité TV bo sepela en tout cas biso koto mosala eza toujours likolo kande na bisarabino avec votre humble servante et femme nord femme africaine Vinicia Timba toko sala mosala ti na ti yango lelo tozaki wana na commune na matete na bika vous eko sepela.